ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. New ABC One TV, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Bandeko balandi na lobaka na bino ete nous là on s'informe, on se cultive rien que pour vous informer. Ezala kapamba te tokenda kapenza ko luka biloko oyo ete bandeko balandi soki bolandeli yango bokomona ete tozali kotambola na solo pamba te lokute ezali malamu te. Atako la Biblia balobi solo ekosikola. Kasi bandeko ezali pasi pe mawa pamba te bato oyo tozali kokele kozwa ba information koluka yango bisika nyonso na banzela ya pasi pona koya kopesa bango tozali komona ete bato wana ndire bazali koyoka malamu te. Émission Tolobela Mboka Congo le kakana lingala bandeko balandi to boyeli folancer pamba te ebele e tuluku ya bato bakoyoka te. Kasi boni na lingala pe bozali kokotolo malamu te. Nalo balingala yango boni nalo balingala yango lolenge kani po ete bokotola balandi ya émission Tolobela Mboka Congo. Pe bokota na ABC One bokokuta be émission nyonso na sali. Bokota kuna po ete makambo tozali koloba lelo ezali ya sikate. Makambo tozali koloba lelo esengeli te tolata bilamba ya mumpe to pe tolata bilamba ya basango to pe ya bapanzi sango ba pasteur ba eteolo tolati ba cravate ba bango ya mpembe po ete boye ba ete tozali koloba na bilo makambo mazali komo salama. Lelo oyo tokomi wapi? Lelo oyo tokomi wapi na mwana mboka China Rambo gangster colonel Nanga na mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Tokomi wapi Kabila? Na ibisaki na bilo utakala ete mapona imakozala te. Na lobaki na boyi macha maboko na ngai bakata po ete mapona imakozala te na République démocratique du Congo bomoni. Na ibisi bilo na bimona mboka zali ko bongisa nanga kokili susu te. 100 jours waye abimisi yango la lolenge nyonso atako na nyamu nyamu mebomoni yango bandeko balandi. Kasi lelo oyo mapona mi dimanche makozala te. Nanga moni ete poto moye makoki lisusu te. Nanga moni ete akoki te nanga. Tokomi na wapi nanga. Matoi mangongi mafutaka te gangster China Rambo. Yo mi monaki tozali likolo bato bakosimbo bali te me moto aleki likolo tala ndenga kitisi na se. Mona mboka kone nanga. Lelo oyo koloba nini? Ba machine mazikaki. Et comme le sola ba komeni mususu comme ko pikola ba machine wayo et comme sola bisika mususu comme ko longola finalement okangi bisika mususu po ete mapona masala mate nanga to pesa kiyo opportunité ya loba tango ndeko wayo akimi akei ko loba lisukulu wayeto interpeller conscience na yo nanga to lobi nanga moma yango yo loba koyangala na moto ya ndoki to ko sila mayele siko nani alokio nani asali yo mabenanga. Pona nini boyoka kate? Pona nini Congolais ozala matoi mangongi ya ndoki? Congolais ozali na matoi mangongi moko moto akoyi koyeba te. Ata koyebi te moto alingala kisa yo po boma moto ayepa la kisonzela. Osala malolenge kani na matière nini Congolais ya République démocratique du Congo. Bande ko bangai. Nalingila fungola bilo branche moko. Mwana mboka Joseph Kabila zai suna makasi te. Mwana mboka Joseph Kabila alembi. Kasi azali kozela yo peuple congolais otelema po eto mema ye na kokende. Po nyonso azali kosala bomoni lokola moto ya liboma a nommé ba magistrat bozali komona azali kotia bato po ezali kosala lokola mutu moko boye bino batamayele bolobaka nini azali émotionné. Andima kite ke Congo ekoki kosanza ye lolenge wana. Abosani bandeko. Abosanaki ete bakadafi babomaka bango. Abosanaki ete Mobutu ya bengisaki Mobutu akendaki donc balisi to lela mutaye bakate yango biso to lobaka onkelaki aolofela. Onkelaki aolofela cela veut dire que yo moto salaki nga likambo bosani. Mais est-ce que moto salaki likambo ya bosani? Yango mona kabalo sako na biso sengeli bolandela kango makasi. Le sac comme sous basolo babalobi oleki wanya yo lake. Cela veut dire yo mona kaka yo mayele loko yo po leki mayele laki sanga kasi. Loko la Kabila mona ki ete yazali mayele.
amuna ki te ya ko manipuler tuluku ya bato kasi na yebisa ke ngabi bachaka poison na mai te yo ke no seya ko tia poison e ko simba te lolenge bakosaki bato la bango me bakomi sikoyo na problème okokosa population lolenge nini tala moto ya motema mabe alingi apesa maladi na bato ye moko aza kokamba a imaginer maladi ya keli yango aboki na beni Kabila ata pe bazalaka motema mabe yango maladi wana ebola yo moko zwango te yo bokelaka population ebele ya beni oyo boma bango mikolo ebele oyo boma bango bongo lelo yo lingi so belisa bango longonya na bana ya beni bolobi to kufa pona ekolo tolingi élection Kabuya l'homme puissant la complicité la Alexandre ni batiwaki bato la beni Alexandre ne bato beni bayiki koloba nanga la Kabila ete boko belisa biso te pona maponami to kondima to kufa toleka ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi boteli penza vidéo wana na bokebi nyonso bomoni ndenge nini l'état assassin. Tant que solo ba l'état to ko sela ba imapinga te Joseph Kabila a ordonné na bato wala nde ba beta. Eza pe nanga te. Tolo baka solo bande ko langa eza Joseph Kabila. Atinde lobi bobeta masasi. Lolenge alobi na gouverneur ya Bandundu. Kombo la ezo ki manga ya mona mobali yango. Menazali ko yebisa yo papa langai. Soki ngobila et ce qu'on vend le kutaka batute. Bato yo tche trouble. Banunu na bande ko la biso muso pa babunda. O profiter kaka la bango na koyoka na bango te yango le nina lancer pas appel moko la tout congolais partout vous êtes. Bolongo la motema mabe ko ba congolais. Bolongo la motema mabe. Mboka oyo ezo marché te parce que toza motema mabe. Toza bato tozo sambela makasi ya kosakala te. Soki tosali statistique ya l'église, toko luka to sala yango avant fin de l'année on ngala Kabuya. Toko tambola kala balabala on ngala zali bota la nombre ba église. Toko leka la barrière mususu bota la nombre ba église. Ebele ba église ndenge zali ko sala mandenge motema mabe za ko se multiplier na kati ba congolais. Mais non. Comment bilo bato bozali ya province moko boyina na bitia ko ina na bino ezani. Bozo ina na pourquoi? C'est comme mutu moko boepe azali na yendoki aya profiter kana ko ina na bino tala ko tsele bilo trouble. Parce que ceux qui bozala ki bato ya ko ina na te, malgré ko tsele bilo trouble te ngobila ko profiter la faiblesse ba congolais te. Boko kufa mabe yo batio na poste moko po osala musala malamu lobi bakumisa yo moyo ye kokota na buzoba o exécuter buzoba. Ça veut dire bozaka mayele te ponga la tangi classe nanga comment mutako otinda ngala sala buzoba. Bozaba illettré. Bozaka ba poste wana gouvernement de mon frère, de mon oncle, de ma tante, de ma nièce, de ma cousine. Voilà. Buzoba yango ebomoni yango ndela oti ko lakisa bino a soda moko abomi mwana bato ya 12 ans. E boko landa ko sambala ye. Et c'est mutola yebi musala ko sa. Alors kasongo musala ene. Ba konzola no so ba beta biso masasi musala ba oni po ba éduquer batala ba policier ya bongo. O lokoti kaka mutu pour gouvernement de mon frère au lat teni au PCA au lobile mo loba misa to mine ayeba mutu ayebi atate un soldat ayebi te place ni na wuti place ni na zali. C'est quoi tant mindele baso mona bongo po ni ba konza biso te parce que baso mona toufterie boniama na mutu na biso cela veut dire mutu ayebi eloko te. Bo tiene sika wana. Mais la sema bozaka ko pesa ba ordre to lobi na bino tala ndenge to ko lapider bino bientôt je vous l'ai dit. Bon prépara bokimisi de basi na bilo babana to yebiango. Bokimisi basi na babana. Bino moko bo fandela na ndako la bilo ba congélateur ezate ba TV ezate bozo fana kala ko ba clandestin. Pona ni na pays na bilo moko komi bongo. Parce que boyebi ke boza bato ba ko lapider bilo bientôt la population congolaise.
Mwana mboka Martin Fayulu nzambe apambola yo. Apambola makasi. Pene linga la yebisoke osalaki. Batebele bayebi histoire note ko salaki député. Martin Fayulu tambola penza la malamu na malamu pamba te population bayoki. Omoni film mortalelo. Bayoki na mituke yoki. Ça veut dire soki yo lobi na soso akoyoka. Soki yo lobi ebake na soso akolela kokeri côté. Parce que ta Bible lobi, to édiqué na banyama la biso. Cela veut dire yo lokola na soso asepeli na yo. Ah, Martin Fayulu. Wana ngenge. Siko ko bungisa yango te. Ko bungisa yango te po oza soldat du peuple. Oza na souvenir a mboko ebete ba lacrymogène. Histoire na yo eza fondée. Lelo ndengo zo revendiquer ba droit na yo po oza na histoire na République démocratique du Congo. Lokolo oza na histoire na République démocratique du Congo. Talatina. Batu bazali koyokela yo. Coupé. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.